Bandeko Balandia Erotech TV mbote na bino epai bosangani mokili mobimba esengo ezalaka ya po mikolo tozana kati ya actualité na kati ya actualité tozali bongo na Maître Chouramboma. Maître Chouramboma, bonjour papa. Ah bonjour l'honorable Jean-Paul. Bon, là ou bien honorable. Na honorable. Mais oui. Bon, nandimi yango. Allez. Bishop Chatumba charismatique. Papa honorable. Nanati papa honorable Bishop. Honorable. Ah ben nandimi yango. J'ai saisi. Merci beaucoup honorable. Na maître nayo. Merci beaucoup. Merci. Quoi ça me fait nandami soit bien honorable au serviteur de Dieu. Donc j'ai saisi. Au monde pour moi notre diaspora est aboutie. Bolim Sarai, petit support. Tu connais que tu es na photo. Tu connais que le mais avec l'expérience, il y a fait comme on a battu le bas, avec comme on a banali, les gens sont déjà à bout. Donc, pour déformer les mots, peut-être l'incandescence, il y a mot, mais tu vas comprendre ici. Félix n'a dit nulle part. Bon, je me kanda boubouaka. Offra, après ce subikandaki. Commission à Genève. Et Koufadango est traité sur Makayaba, Ngundati, n'a pas dit ça. Félix a émis un souhait à l'objet, mon gouvernement et moi, nous allons travailler d'arrache-pied pour que les Congo de la lobby, où il s'est mis de l'eau, il s'est mis de Baki Makamboka, Baki ne Kongo, Baki na Bamboka, Boupaya. Et pourtant, il y a de l'espace pour tout Congolais dans mon canaille. Nous allons travailler d'arracher pour Namboko, état du droit et quota. Cas par cas, mon toit qui m'a dit ce Congo, à qui ne connaît comme Namboka Bapaya. Félix a lui de parté que ma maman dit que l'embaye, ma maman dit que bien dit que l'embaye, parce que ma kenemba et mon mi ba famille, ba foyer, bande koufi. Surtout ma maman n'a biso, parce que Nambongo na bango ya les 5. Soki social des pays. Akomona, mon père a un garçon bon, c'est parce qu'il a dit qu'il est tout. Maman, son courant, a dit qu'il est pour qu'il ne consomme pas d'akonatine. Abono qu'on a Félix, aboumé les genda. Félix, à côté de ma commune, dit qu'il est batté. Il a dit qu'il est mort. Il dit qu'il est comité dans l'église. Parce que rien, mon go, a commis qu'on trier, maman, il y a tout. A sangisi bitou. Maman, je fais. Maman moko kotipe na bamwana passer na si abate misima na kata dikelem ya ngulu ba passer ba komi ko de dikelem be kufi gende kufi qui c'est que dit Félix alobi angoté alobi que nous allons travailler dans l'intention ya que Congo ya lobby ba Congolais ba kimaliso ba gende ko mona parti di banda c'est ça. Maître Chouramboma, yo makambo yo kila kamondeni. Ouais, merci mingi na on a battu sur Dolanda biso ba sportif surtout on a s'adresser na bango pour ils la voix la plus autorisée na bango. Mais on va dire que mon année n'est congolais mais ceux qui n'ont pas raisonné le cola congolais au lieu de bagaza na poto aza évoluer na moni que toke mang na discours na Félix Tshisekedi à l'obati parce que Félix Tshisekedi na famille na limite bazangunda bazate aza na bande ko bazana ngunda awa ba réfugié bazali aza na bande ko par alliance bazana bamboke belé na limite akoko tenir discours alongola bango sous le lac de Vance bango na Congo je crois faut tenir que façon na ye ya koloba souhait tout ça parce qu'on a photo to vanda ki atomoni bazo ba banani ba oyo ba juif natano yaki aloba gini ba juif so bomoni bozo na bino l'est na France té et que bazo déranger bino mingi place na bino za na mboka na biso kuna na Israël boza kuna place à vendre belé et ça veut dire que ba israélite ne façon non c'est une façon moni que agression les qui trop na ba congolais bazo souffrir na ba immigration bon ça so moni que ça ne tient pas tozonga mais on prépare ça. Alors, on prépare ça. Et puis, tout le monde qui est en Angola, il y a des gens voilà. Na obasala mikanda na obana ngote. Na sepele kutu nemo songi na est-ce que nengi ba bengana ka biso na Angola. Nengi ba bengana ka biso kaka na pantalon na chemise na biboyo na biso na frontière. Bazo violer ba maman, bazo kote o maboko ba atroce makambe belebele na Brazzaville. Est-ce que Congo ina sepela kanango? Même on a posé une façon à refouler la cabiso na sepela kanango. C'est une façon où ils ont remords pour ba congolais. Il y a président que non, ils ont que les mabé. Il y a moi le que non, sauf qui est à bongo. Place eza na mona congolais nyo surtout na proposer qui démon angabino na comprendre tout que en tout cas batana bayoka s'il est possible pour la mona ba siliki mabé na moni professeur moko boye
alobi aza professeur mais langage na tenir on a limité que professeur a tenir langage en ndenge place on a monéma compliqué nabika kolanda émission oyo étant un professeur il faut donner la leçon la morale esa mutu te tala danger nango eza boye mais soki okomi kofinga mutu na comprendre eke aza mutu alamuka j'ai vite compris mais ye aza mutu alamuka bamosuku koleka biso te mais lelo on a compris que réalité ko mosusu yango loyi tokende na boîte wana c'est normal président alobi ndenge wana bakoki koaccompagne yango tomonaka na France nayebisaki dernièrement bakoki kotia mbongo na baambassade nyonso tona eza supposition na ambassade nyonso na monde entier bakotia caution moko oyo alingi azonga na ye na ndenge na ye aye azwi mbongo ya retour azongi basala nini wana na ambassade ya pays tout voilà biso mpe eza eloko ekoki kozala mpe na nini na bato bazonga mais ya koloba ke Félix Tshisekedi alobi ke bato bazonga ke mon frère tozala honnête ata moto yango kutu olobi aza tête de pays na bino aza mayele te akotenir na président ni asa tenira discours ndenge wana monde asa te mpo ya kotenir yango mpona nini eza biloko moko boye telema biso zoki tolembi na biso mokili oyo nde tovandi awa trop de pro ndenge toloba bamama makelemba baza na banyongo ezolanda bango ntongo midi pokwa baza toza na baproblème na mutu oyo esi ebebisi biso tozomona moto aza na poto atelemi azofinga motu ondimi tike motu aza na poto erote honorable lokola moto aza na kimbanse kobe na kindele azofinga oleka moto wana kini nayebi so bata ndenge wana so bayeka balobi ngai suwe eza ordonnance te suwe ezali te ke basele eloko moko ezala bongo eza eloko moto azolinga ezala bongo kontenu ya pasi ya bakongolais oyo bazoleka partout na monde oyo ngai no toyebi tofandaka wati omonaka te bacontrôle facial yala soki ozaka motu mwindi bakotuna yango ata 20 fois batunaka bindele ce sont des choses oyo biso esalaka biso mpe mwa pasi yango wana frère na biso oyo aza président de république abi non ngai na préféré suwe na ngai ezali baya kozonga na et puis alobaki yango mpona bato ya FCC po bakanisaki ondire lokola akoti na pouvoir bato tu basalaki na Kabila ce sont des sorciers même bato basalaki na Hitler bango so bazalaki bandoki te mais aza na bato oyo baza wana bakopema mais so baki exil là il y a un problème parce que Mouzé akonetraki yango aye na bato tanga sanzele bango face na minute kotanga tomona Mouzé babomayo c'est le même problème que Félix akozala nango soki oyo bengani bato so basalaki na Kabila ce sont des voleurs mais na bambongo bana okasi bakotike kinia ekoriske baya kokohabite ensemble lisusu motongo banda rébellion ekosenga mondela mboko ya kotunga boya kovanda pouvoir ekaba misusu tozongi lisusu na même kata autodéplorer ça fait des années c'est ça les paroles qu'il a déclenché mais nayebi te congolais nayebi te 22 années nazoba ya traumatisme congolais azocomprendre lisusu te nyonso tu bazoloba ezaka mabe baloba na bino te bongo tokofana no tokende epai tozonga epai tolongola siko tolongola fasi bala tokole fasi te awa tokofanda ti mokoni awa eza epai na biso awa eza epai na biso te yo kende tofandaka na bandako toilette eza pembeni ya cuisine ndenge wana yo mona yango eza normal yo so ofandaka esika toilette ezaka pembeni ya cuisine yo ozomona problème oyo oza nango na poto ese na kisika okozala nango mais no futu zonga mutu nyonso to afandaka na bamboka tu yango bamalien baleki biso bamalien baleki biso bacamerounais baguinéen baleki biso po bango bakendaka na mboka na bango bayaka kofanda mpo na traitement mais biso vi na biso tosalaka déjà awa mpo na libela eza mpe mabe te mais plus faut penser na mboka na biso c'est ça le langage ya utilisaki mais congolais lokola aza déjà boussole esi ebebi biso déjà allez amona koti namoni mosu azofinga il faut mona niveau ya kofinga mosu namoni ake na préfecture o nani oyo ake na préfecture bayesi eke tokorenouvelé te po Tshisekedi alobi boye mon frère non. Glory.